Mais ce que lelo to mona pasteur mo boyka soka zaka na 10 chapitres mona mutu. Azaka na 10 chapitres mo kana mutu, na 10 versets mo boyka plutôt na mutu. Na biso à l'église. Donc pasteur Moka l'essentiel quand même c'est olobara bien à qui a fond l'église. Pasteur Moka l'essentiel même c'est pasteur wa bo tontora bogar habité à Kozo ba chéri na église a fond l'église. Ozomona est-ce que bato wana na ba okende ko luka nini Nicole na ko juger ba pasteur te mais la plupart ya ba pasteur rebelle to mona ba koti escroquerie. Ba koti si le koso ba koti si ki moyibi do ba koti si mama bebele o peut et détruire ba vie ya batu ebele. Mais na kaleza bongo te to ebara protestant to ebara nani catholique au moni kutu ka protestant e botami nango après donc ils une église catholique après protestant après ekoto église mususu bakimbangi c'est tout ça. Bon ceux qui totali mingi pe na Kinshasa oyo obi ke Nicole Nzemba na veni moko okomona ta 5 églises. Congo France Nisona bango bango na biso nisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo kitoko Congo France.com Mbote na balanzi nyonso ya 3W Congo France car neto lobaka Congo France nde makambu Congo France nde solution vraiment en tout cas mikolo na lobaki na koyambela bino batu mena zape na séance ya ba analyse ya makambu tozomona ezoleka na société mais mingi avana banda makambu na ngai naza awa na bandal sinkine na pharmacie et pas ya Flo Patience Lutete na boutique à Patience Lutete au bomoni ba biema oyo bomoni Nicole Nzemba boye chez Patience Lutete vraiment en tout cas toza wana pharmacie mais lelo analyse on a éliminé ngai avec ma concert Audrey Luzolo analyse on a éliminé lelo eza ya ba pasteur vraiment en tout cas biso no société ndenge makambo ezo kendela to biso nyonso batu ba comme derrière prophétie en tout cas biso sozo mona batu esika na soki prophétie ezate atolo binga na nguya na ngai o ngai ne na zabo na kokotsa 120 000 personnes na lola mais soki batu bazomona yo vraiment en tout cas prophétie za na ngote mabale ezate babiloko ezate en tout cas orosala na yo mama na mpiaka po batu babanda ko ya mingi en tout cas balingi ba mona rapena en tout cas batu baza ebele na kati église na vraiment en tout cas faut prophétie zala batu ba mona makambo yango lelo analyse nga na ngona concert nga Audrey Luzolo Audrey benela ba koto yo to sa analyse na biso vraiment ma copine personnelle et privée Audrey Luzolo benela ba koto vraiment en tout cas wana na pesi mbote na Congo France mobimba to lobi Congo France mobimba to pesi bino mbote et bandi na mo boss José Didi Dipumba to na Ale BCBG to ke na muna Cédric wana to moni monter na biso vraiment en tout cas na combo ya Touré fort et Touré wana to moni Moïse to moni pe bande ko nga nyonso ya baso sala bango musala en tout cas to kotanga ka ba kombo ezo ya kaka loko pe ya Margot et Siko. Très bonsoir Nicole Nzemba ma concert. Voilà Audrey tolingi tanina loba Nicole Nzemba lelo atambusi micro na vraiment en tout cas tozo sala analyse ba pasteur Audrey ozana kata mboka Congo ozomona makamde ezo fonctionner ozomona histoire ngonde ekomi kokende to komi kokende wapi Audrey makama nzambe tozo kumba ngondenge sengele bi ezo kende mopanzi. Bon, bonjour d'abord à mon boss Didi Dipumba. Merci vraiment Mutasali Kengana Nicole Nzemba Tele Malelo. Merci na boutique Obayambi biso boutique kitoko ya Patience sur le tete ya. Patience sur le tete la patrona. Blorabi Zaawa. Merci na question Nicole. Nicole na koko juger ba pasteur te mais la plupart ya ba pasteur rebelle to mona ba côté escroquerie. Ba côté si le koso bakoti si ki moyibi do bakoti si mama bebele o peut et détruire ba vie ya batu ebele na éviter peut-être on a sujet to ko taper la mozindo vraiment likamwa ba pasteur ebomi mabala e kaka ndé na lobby wana donc ba pasteur vraiment bazo se comporter mabe mais malamu peza bazali oyo bazo sunga vraiment biso na ba couple bazo sunga ba biso ba maman bazo sunga ba papa bazo sala vraiment et si kana to ko to benda no mo pandi côté kuna to pousa na biso vraiment poto kangi porte ya maison Audrey côté kuna to kokoma na biso mais côté nga na lina telema na mukie
na kati ya mboka Congo oyo tozovanda oyo na bamboka mosusu mpe ezali mais Audrey biso bachrétien toza lisusu wana te po parce que balobi mosala ya pasteur eza po amema bato vers le ciel mosala ya pasteur eza pena na ntango ya suka akota etuluku ya bato na lola mais lelo tozokende su bongo te bato bakomi kaka kolanda prophétie esika na soki prophétie eza nango ata oza na yo na bakambo na yo etali bato te vraiment mpo na yo na kati ya mboka ozosala ndenge nini tozobungisa religion oyo ezalaki vraiment religion ya solo mais tokomokotisa religion moko eza matériel. Bon, ceux qui totali mingi pe na Kinshasa oyo, obi ke Nicole Nzemba na veni moko okomo na ta 5 églises. Mais na kaleza bongo te to ebara protestant, to ebara nani catholique, omoni kutu ka protestant e botami nango après donc ils a une église catholique après protestant après ekoto église mususu bakimbangi c'est tout ça. Mais ce que lelo to mona pasteur Mobo eka soka zaka na 10 chapitres mona mutu. Azaka na 10 chapitres moko na mutu, na 10 versets moko plutôt la mutu. Na ebiso à l'église. Donc pasteur Moka l'essentiel quand même c'est olobara bien à qui a fond l'église. Pasteur Moka l'essentiel même c'est pasteur wabo tontora bogar habité à Kozo ba chéri na église a fond l'église. Ozomona est-ce que bato wana na ba okende ko luka nini Nicole Nzemba omoni lelo nzambe so ezaki na époque à calendrier nzambe andai ko frapper nde batebele banga bazala frapper vraiment ba pasteur ebele nzambe banga bazala frapper Nicole po makambo ngo ekoti ba aventure ekoti buzoba mwa mingi Nicole ngai loko surtout e déplora ngai ezaki otala boye bino bozo vimbisa ba poche na bino mais bozo mema batu vers le perdement bazo mema batu dans le perdement batu bazo kufa batu bazo ina ba famille batu bazo ina ba mibali na bango batu bazo divorcer batu bazo boire bana ozomona loko nezo sa passe mingi Nicole. Mais Audrey, lelo e komi ndenge nini ngana yo boy yo oza mwana ngana zo former na makambo nzambe mais tango moninga pasteur badi mezo kote bele ozozela tante batio maboko pour que yo bimo kende ko sala mais tango moninga pasteur badi mezo kote bele batu batomboki bakomi ebele donc mona ga lobi kuna yepe kuna sangisi bate bandaka de équipe intercession oya no équipe intercession lobi kuna mona pe komi église kuna mona kimi kuna tango ko kima kuna ko kima do be église e komi ebele mais eloko ngana zo mona église comme na promotion na TV le quoi alika mususu église comme pe promotion na TV bakotanga na biso ba chapitre bible te bazaka landa mama kingandi kutalaki avec la monaki landa mama kingandi ngana na par exemple belo ngana ko pesa au trait yango sko ngana zo na zo telemela surtout ba bibiso basi nde mutozo kende belé na sima prophétie to lui ko yoka place libale zo bimela te Audrey to lui ko yoka kuna te mabala to ko kumba na biso nyonso to zaki na vrai okoti no mbala mo kuna Nicole Nzemba ngani tinga boy personnel on peut cet exemple na ngamoko ngamona na babilo mususu oyo na décider au sala na vie na sana nga ngote na resisa na nga ngote pota musu na tambola ape bien te na loba ngona za clair mais lelo tant yo baby ce qui vient na omoko ezo ki yo temps pope oluka oyo zoluka fozo otafoza na patience mama siko mbangu to komoke na basali na nzambe poani biso moto oluka bakosa biso ozomoni ko biso mboluka bakosa biso nzambe o ba pasteur basambela ka yango nzambo ngape na yebi nzambo ngape balobi okoki ko fléchir ba genou na yo oye na fuwa na konzima na yo oye pena na logique oye na sérieux oye vraiment te ke oye lo onande to za raté na saka semblant zambo non oye pena na kibo moto penza liboso nzambe oye pena avec une conscience oye ova otali okomo po ba binzambe a papa nzamba za papa nzambe aza muto babombela likamte po bombele kutu likambe bana ndeni po ayebi na kati ya ba entrai na yo nzamba ayebian siko yebisanga na obombela nzambe ni okena nzambe o dialoguer Nicole on répond tes poignets ce qu'on répond des bateaux tam souba les caillons na mabe yo répond tes poignets mais biso de l'autre ba te pressé et là on est l'euro za na temps nango ko wela wela mbangu yango moni tozo kota la babuzoba ebele to kota la ba conflit na ba tout ça ba n'importe quoi pour nini ko wela mbangu mais tant ozo bebi sa vie na yo wana bazo peso conseil olinga ko yokate mais tant comme makambo siko po luka solution angeleki na balite nazo botate molongola bazemi obosa ko longola bazemi mama mais zo na yoti zo na yo zala pe sérieux nzambe pe babi c'est le Dieu qui sonde le cœur et le rein tant on pas pesa ratala pe mutemas aotala moi no yo pena kosa no ka batamoki mais pona nga ozana bongo
omona soko yo okende mbangu ngo nini pasteur peta msusu azana na nzela kuna pasteur ta msusu azana e vraiment nzambe pete na juger na ngate mais to mo ba pasteur ebele pe sans blague ba komo kena bango na ba côté mo boye po edingo pasteur lo bana ya ngo ba lebele na TV ba pasteur ba komo kena ba côté mo boye ba komo kende ezwana ba pe ba bana et tout ça o ba ozosko mona mo boye ya mabe auti place mo ya mabe ba ba tio na libumu quelle sémence ete oyo comme kaka so papa zui salaire mwana bandi malade soki pa mama zui salaire mwana bandi malade kino salaire ekosila mwana bongi kino donc tout ça ba pasteur au bazana bango dans les bons to comme ko pesa bango musala Audrey tout ça ba pasteur musala makasi donc yo ke lokoti makambuno kuna place okenda ke olanda ki lilo prophétie olanda ki lilo bate mais yo landa ki prophétie wana pesi mbote na mama chérie mama Chantal Libiongo na mama chérie lisusu mama Marie Madiela na pesi bango mbote be ba mama pasteur na ngawana en tout cas na église Betaïda na kata Paris en tout cas na pesi ba mbote be je na lingi bango mingi en tout cas ce qui se ko yo olanda ki na prophétie OK na opona prophétie après lobito ngo kuta na ba mikumba oyo ko zonga siko na église okomo ko pesa ba pasteur musala makasi Audrey ata yo moko place na pepiso pe ba banzimi quand même to yeba esika wana to luka ka fato kota na église liboso to saka nini Audrey ava ko kende na église. Bon Nicole question na yo eza bien quand on a ko répondre à Nicole et loko moko te eleki kibomoto nanu ya muntu au moins tant oza na kibomoto eza batu mso ba ke ba prière ayebi kazane prêtre te mais azo ke kanyo ko la musali na nzambe ozomona donc eza babiloko mususu ba pasteur peut to juger bango trop te mais tozo déplorer nde ba prophétie à lokuta to boyinde ba prophétie à lokuta na ba via batu parce que Nicole les ont construit les ont détruit un bon pasteur n'est pas un diviseur pasteur o azoya vraiment liloba solo akabolati pasteur muso mona amoni na ekelo ko na eza bongo te mais a lukasko stratégie nini parce que même nga pasteur Joël Makoba que j'ai sali en passant papa na nga moko vraiment en tout cas merci papa na nyoso sala pona ngai papa na nga loba toujours ma fille nga so nzamba permettre nga te na loba te pasteur on a Joël aloba toujours abi nga so nzamba ayebi singa te ko loba na loba raté po nzambe ayebi pona ni na boyi poto msusu yo zana nous prête à recevoir o nga no yebisa ote e koko chope e ko bomope e ko bomape vina tom msusu o mona na lobelo na moment mobo il ne fallait pas na lobelo ngo yo soit na lobelo ngo na ndenge mobo yo digérer ngo mabe et lo kona pe e koki ko bomape yo ozomona donc prophétie zelo moko yaka po e bebisa te mais po e sunga bien que la prophétie me soit choquant tant aux professeurs lobby et ça lui au passe mais on assumer d'abord OK luke lo nzambe parce que ba lobby tant on tokendara pas nzambe impossible les rater ate ça lui au passe mais on maîtrisant on a nous on met un peu comment qu'on minimisant on a minute on attend on va apprendre on a pas et ça l'on m'a bêté au moins on minimisant on a nous après bon voilà au quoi bandeni à sala ceux qui vont nous kelango lo nzambe mais ba passer à ça on peut ça ba prophétie kili au moins nous allons kutu na excusez-moi pour le temps pour ma mon peut comment peut ça kanda au moins nous allons la kata ou seka bo appel pourquoi qui me téléphone prophète qui nganda bengi na toilette papa je suis à la douche ma fille écoute-moi la parole de Dieu ah Nicole Audrey est-ce que on dit makana miracle oui oyebi lisolo ya pasteur Afrique du Sud o ya la musie bembe ah Nicole ba faux débat ake pola ba kanga ye pasteur wa en tout cas bandi m'église na bolim sanso bo Hollanda vraiment ni nga vraiment na boy na nga yango na croire na nga ba miracle pour ba miracle nga mo déjà des ana nga mo Nicole kobota na nga ya miracle kokola na nga eza miracle donc tant que to ya robeta histoire na nga ezate po donc na kolelisa batebe kokoma na nga bo eza miracle eza miracle moko tunga moza na tema boy de fois maman biso ale la kaba ah Audrey kaka yo wana nyokolanga kaka yo wana salabo yo peka ozo continuer ki mukolo ozo wa conscience onyokolanga ka malgré la sina mbana nga nzambe na changer na mena za moi mal à la tête ozo mo nga na croire na nga ba miracle poko bota malanga kokola na nga vie na nga tile na za miracle na tika ndaka ba para kala na Kishasa kaka na tika nyoso ya baboti na batena oluka na vie na vivre na miracle avant même là dans ça pas mon boss José Didi Pumba
ayambanga na motema malamu atunanga ba question te jijanga te asambisanga te boy na bo ba conditionnanga iti avant na commencer à pana na banda ozo mo pain quotidien nanga déjà Nicole koya nanga Kishasa ko vivre nanga Kishasa papa te maman te za miracle nyonso balinga ba pesa na boya ngo pona ba fona se battre c'est déjà miracle déjà transformation na ko longa bisikanga na utaka na mokili ba sentiment charnel o nazala nango ba loyenge o nazala nango ya baninga ya makambo belé ba prestige ya buzoba déjà na tikango c'est déjà miracle nza baselanga de ya minene c'est déjà miracle donc on transformer mutu kolongola mutu bisiko azalaki koko misae ya komile c'est miracle mobimba abali msala très yo eloko ni esali ke yo okwa na miracle on a te parce que bembezo le capacité a bengi yango na kata cercueil ya télévision à la musi yango siko yo eloko ni ça ke yo ndima nango on ndima miracle wana te ce qui vraiment est solo à la musa qui est bembe pour na tondima yango anga kende morgue ba famille belé bazolela ba être cher na bango bazala ba morgue wana Nicole akenda la musabango ala musabango nayebaka histoire moko omoni mutu asala église de réveil nayebisu kombo na ekiminga papa dina bala OK yo asala papa dina bala oyebi ke est-ce que oyebi ke mukolo oye akufaka akata mutema na hôpital wana batu nyonso bazaka ato za sida syphilis cancer zona nyonso tout mali nyonso kuto azala boye kuto ya malade ya foie motema nyonso babika. Et moi, c'est un bon signe. Wana ne ba miracle bongo biso kwara nango. Ba miracle outi na caméra, aza caméra men quand aller BCB genre filmer biso gars. Wana peto pesi to lobito kanisi pe Jacques Vernon opazaki pasteur instant sur la borne to lobi pe yebe mkola kataka motema ezalaka pe na bateau babika kazula ça ba sali na nzambe solo pona biso ba croyant obiso to kwa na Jésus Christ de Nazareth en tout cas to zonzima mais moi doute comme muke na kata ba makambo parce que otre mkola na ngamo ko na TV na zota la TV na moni pe na mutu abengi na no prophète wana allo papa yo zo sakane yo kasi ba professionnel lokutana bozo pesa biso to yebi yango te oza aventurier to kanaka yo to lukaka yo miniti ka prophète ya ba ndiko loba ne yo esikoza ovandi na salon olati mapapa te oza makolongulu oza torchini otre na ko mutu papa nana ngo yebisi yo ngona bien ita ba vantiro beti abengi na e pasteur wana ba yeba na bango basali ba tricage na bango pasaka na biso nde ko tala bango na TV na changer ma moche nga beza ba vantir Nicole so remarqué ngana salango plusieurs fois na plusieurs fois te pour deux fois pesaka malebele pour pesa nga kukana na ba bêtises wana na salango Nicole na benga bayambanga te tie émission comme na suka donc des ana bazana ba numéro na bango bango basi ba tia ba bengaka no kosa boy ozomona ezana ngata pasteur qualité vraiment ezana ngata pasteur qualité donc bana zana bato wana nyonso bazana ngo ka batala lokuta ba escroc ba comme fongwa ba église ba bazo mo lipa ba voyage ka ba kene ba poto ba loba te copine nga za poto ya na e awa kaka na kitambo ya na yo wana babenga bango na pasteur mo apesa bango $50 ka ya pamba mais ya wana kosani aveugle mususu akosani koka mais na biso odret ba copine avana na tefata bo ya na bazo monisa ye oyo théâtre to makambo mais makambo ya solo zo sama to yango to bana kati ba vrai ba faux ba koti ebele nzamba zonga franchement Nicole moni nani blasphème vraiment comme moi trop na kombo nzambe bato bazo blasphémer makasi na mamba nzambe nzambe notre Dieu c'est un Dieu jaloux notre Dieu c'est un Dieu ya ba aventure te omoni nzambe na msa nzambe ya lukara sérieux vraiment nzambe na msa nzambe ba jeter nzambe ya bosoto te nzambe makamba désordre te notre Dieu nzambe moko aza honnête nzambe moko lukara makambo esala vraiment na lolenge moko ya malamu tango suko yo ozondima $50 pour kosa bongo mama après $50 no sa nango nini vraiment lingi na yo baninga na yo bakoyoka yo bakomona bongo ba miracle na lokuta bakosa mana bango vraiment parce que yo ozwi $50 obomi bato nyonso bakolanda yo ozomona po wana eza lokwa obomi bango obomi pena bato nyonso bakolanda yo Nicole Nzemba eza kitoko te pour un $50 pour un $100 nga ata pour une mallette de dollars no sala ngote po wana eza blasphème wana eza ko saboter ko sakana komba nzambe Nicole toko sala bablo mususu te bablo mususu to sala ngo na sentiment te bablo mususu totali ata nzambe opesa biso pema
to futela mbongo te na ebi ke ndeza na fin du mois ba pesa nga wana ba okabola mbongo facture ba pesa nga facture ya courant facture à mai parce que nga na za chez ngai mais Nzambe mkomota ya akabole biso facture ya pema ofela pesa biso ke non ndeza na Nicole bon touro yo kutu na moni par rapport à respiration Audrey yo na kanela ndolo ba wana eza blasphème en tout cas eza ko sakana na kombo Nzambe vraiment zobima na ba miracle lokuta na kombo Nzambe aza muninga na biso te aza muninga na biso te Nicole Nzemba il faut vraiment toye baka ko ça la part de choses surtout le makambo vraiment Nzambe to ça sango mimi ba aventure te OK Audrey Luzolo vraiment tout cas to lobi Nzamba za moninga na biso te toyebaka tozaka un peu na ba limite Audrey Luzolo to côté vraiment na vie privée na to lusolika muke na vie privée na yo en tout cas ça ko pesa biso permission to lusola na vie privée na yo Audrey obota te obala te siko Audrey na caméra nde tozotala boue peut-être pe l'homme selon mon cœur à cause de la caméra siko soko ba poussa na pembeni na yo ba miyebelaka déjà Audrey genre ni na mibalo yo lingaka qualité ni yo lingaka par rapport au peka ya ba mwana biso tozana na opesa batebele pasi pe kande mais eza wana eza ngai eza kuna yo ngalinga mobali d'abord qualité mobali obi mibalo baloba français kitoko lokwa ba boss nanga Didi Dipumba ba mobali amayele siko ba mibali baloba français ba catégorie belé misu baloba français bien mais siko ba farceur ngasko o ya farceur te mibalo bazara d'abord j'aime les hommes timides ngalinga mbala loba trop te ngada mbali so loba trop mais nango olekate ya pas en tout cas y a pas de espace en tout cas olekate ngalinga mibalo baloba mingi te mbala za la timide mbala za la tendre mbala za la attentionné mbala za la affectueux mobali azala mayele za intellectuel mobali azala vraiment nakoba ndetendre mobali azala vraiment donc voilà OK moi numéro de téléphone moi gabarit mobali azala moi mulai na otale moi boye OK Audrey lilobano suka na moi numéro de téléphone o sangsika na bambote na bayo ayo impresario Claude Ndomba Simobali Platini Ndevu baoyanga bangwana ba Josiane numéro 089 27 44 919 089 27 44 919 WhatsApp nanga yango wana reframe la douce bien ma grande sœur chérie Gracelange et mes parents chéris bisous. OK wananga pe na boss ente mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo balobi mon boss José Didi Dipumba balobi makila diameza ka Golden Sizigoda wana moni penza na moni maître avocat Michel na pesi bambote et ma mère fondation lisalsi malgré vieux sola kilo ozo sola kilo penavie wana tolobi boy moi conseil amuke pepa nanga Nicole Nzembe ko zanga te papa et ba pasteur to fingite to cholite mais to lobi par rapport à ba vrai ba faux bazali ba pasteur ba vrai ba bête mais to lobi par rapport à ba vrai ba faux pe bazali en tout cas tant tozo ko mema batu bitya musali na Nzambe zo mema batu vers le ciel en tout cas ezate que non o mema biso na enfer en tout cas mais to comme ko mona makambo ngone comme ko kendela na vitesse à fusée donc zo pe ça passe bongote ma boss José Didi Dipumba bongote ale BCBG bongote Congo France Mobimba wana na moni Diane na moni Margot na moni batutu ba ndeko nango to travailler na ba kata sito Congo France sito yo Congo France wana émission na bino o tolobaka toujours na kombo ya Ndule News e pesa makana Nicole Nzemba tolobi bisous bye Congo France Bisona bango na bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com